Bonjour, bonsoir, na babone na nga nyonso. Mama Bijou. Idée moko eyelingaka na mikana kosala mwa video oya muke. Pona kolakisa bandeko mususu ndenge nini tokataka makemba. Bana mingi babotami na poto bayebi ndenge nini ya kokata makemba te. Oyo ezali banane plantain na biso. Mama Bijou nalingi nalakisa bino ndenge nini bakataka makemba. Tobanda. Nazolakisa bino ndenge nini ya kosala makemba. Naza na 3 sortes na katelaka makemba. Mais nakolakisa bino pe oyo ezalaka préféré pona nga. Lelo ezali anniversaire ya mwana nange ezali le 10 novembre. Anniversaire ya Marc. Mwana mama Bijou ya liboso. Yango mama Bijou azosepelisa ye, nazosalela ye poulet mayo, nazokalingela bango makemba. Mwa manifestation mukie epa na ye. Yango nazolamba nazomema kuna. Alakisa bino ndenge nini mama Bijou asala makemba na ye. Oyo ezalaka préféré na nga ezalaka boye. Nayaka nango boye. Boye. Nazokende nango boye. Bomoni ndenge ezobima. Boye. Namema makemba na nga boye. 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 Après, nazokende nango kaka. Moi milai boye. Gérante nanga sala yango boye. Mais 2 fois. Kata 2 fois bien boye. Mais ce que wana na mona neti kota mafuta bien te. Nga na sala yango moi ba morceau bozo mona boye. Bon. Na bandaki moi kala. Siko nazolakisa bino modèle mususu. Oyo tokata makemba menga na utiliser yango penza te. Nga na sala ka modèle o mama Bijou na otolakisa bino. So na silisi awa na bandi na mikate patisi vimbi. Après na ye kozongela kokalinga makemba. Eza na batu mususu balinga boye. Kokata ngo rond boye. Tokata ngo rond. Ezo bimaka ka rond Musu bakata ka rond boye. Musu bakata rond. Zana batu mususu bakata ka. Modèle twande kokata kala. Batu mingi tina lelo bazala nango. Namona yango ezala susu botete na sani. Bakata ka. Kati boye. Kaboli na kati. Comme koko kata ngo boye abimi 4 Comme koko kabola ye na kati abimi 4. Nenga siko na kabola ye abima 6 Bomoni nde na pasoli makemba nanga. Na kati ye boye. Na kati ye boye. Après, on peut les sous même chose abimi 6 morceaux. Donc, je pense bandi ko bolandi vidéo nanga. Mama Bijou la ngana lakisa bino kande nini. Nga na kata makemba nanga, toza na 3 sortes ya midèle oyo to utilisaka. Donc c'est ça. Makemba pe batokisaka ngo koki pe kosala boye. Ba musu batokisaka ko tuna poso kati otie na ma ya moto tokisa yango olie ezala kitoko mingi. So ipo lingo longoli ba poso otokisa yango yo kaka. Mama Bijou moi vidéo nanga lelo yango yo pona ko souhaiter mon fils ba joyeux anniversaire na ye, ba bon anniversaire na ye. Maman azosalela yo makemba. Warte, noch nicht. Noch nicht. Rede wie ein Löwe. Sei mal wie man neues Rede. Löwe, heil. Okay, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr letztlich gekommen seid. Das war sehr unerwartet. Ich wusste, dass ihr mich überraschen wolltet. Aber ich dachte erst morgen, deswegen habt ihr gut gemacht. Ich will nicht viel sagen, aber ihr kennt das auf jeden Fall hoffentlich. More money! Viel Gesundheit und viel Geld natürlich. Danke euch.
Schaut mal drauf, was da steht. Also für die Schlauen. Husband and dad. Hey, Avanda. Allô la famille, nazo présenté bino toilette na biso, salle de bain na biso, ya appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement numéro 6. Toilette na biso yango, tozali na douche. Mama na sopa mai. Toza na douche, na laksa bino ke mai na biso. Ebimaka. Bomoni to ba mai na biso. Toza na problème mai te. Citerne ematisaka mai likolo. Mai ebimaka. Eza douche yango wana. Eza na appartement. Ezali na appartement, chambre, salon, cuisine numéro 6. Bomoni mai na biso ezobima. Mai ezobima. Après, tozokende na toilette. Toilette na biso yango yo. Chasse d'eau na biso yango yo. Boyoki mai yango wana eleki na toilette. Toilette na biso yango yo. Donc c'est ça. Toilette na biso yango yo. Totiaka eloko na biso otanda na bilamba. Moto koki kosukola bilamba na yo, toza na balcon. Otie sèche-linge na yo na balcon. Otandi bilamba. Moi lavabo na biso yango yo. Pour place à brosser. Miroir na biso yango yo. Toilette na biso eza propre makasi. Eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yango yo, cuve na biso yango yo bomoni eza propre. Esika ba brosaka. Et puis o bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courant. Maman Bijou a confié biso, beaucoup jamais dessus.